Mais télé ozofungwama te. Ndelo pe wana okuboma ngo te. Ozochauffe nini? Tu vas pas manger le poulet là? T'aimes pas? Hein? Ben le poulet là, je fais. Na micro yo moni poulet te. Ah ça. Internet na télé ezo les cater, je sais pas pourquoi. Hein. Mais aussi chauffer les. Pourquoi? Comme les flèches ça marche pas, tu peux pas utiliser. Le quoi il marche pas? Les flèches de télécommande, comme elles marchent plus. C'est ça. Ouais, ça, les flèches ici là. Celles-là, tu peux pas les ouvrir, on n'arrive pas à utiliser. Ah. Dans ce piquet, c'est ça la pêche française. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai créé la Magic. En même clip, vous devenez Magic. La monture avec ses deux clips pour 149 €. Avec les dents du fond et ciselez tout de même les plus difficiles à atteindre tous les jours. Purina Dental Life for Life. Maintenant disponible aussi pour votre tout petit chien. Pour nourrir les cheveux très secs, plus qu'un soin, il vous faut le masque ultra doux crème de coco et macadamia. De la noix de coco et du macadamia dans une crème ultra nourrissante à appliquer sur cheveux mouillés ou secs pour des cheveux intensément nourris jusqu'au point. Ultra doux crème de coco et macadamia par Garnier, naturellement. Bonsoir Annabelle. Attention. Yo na commentaire, na mona commentaire mo tiaki côté mo boyo bongo na ye. Que vous allez vous bousculer pour les goûter. Boni yo. Il risque de vous faire oublier tout le reste. Oui, Parlez, mon dakou. Faites-vous plaisir. Rien à faire. Ah, non. Atiki nga lumière makasi boni. Et d'ailleurs pour laisser monde. Êtes-vous totalement prête pour une douche saine? Découvrez le nouveau dentifrice Colgate Total. Sa nouvelle formule révolutionnaire avec des applications de 2 ingrédients présents dans la nature. Le gel et l'argile. Si nazoloba Annabelle, il faut na tia lunette te. Na tia lunette pour na mona. Naoloba te poani. Hein? Naoloba. Ni matos la romontite. Eh Abiga. Abigail atako ya Yesu. Bazelaka ye boye te o. Yesu to comprenaka koyaka na Yesu te. Bon yo. To comprena Yesu oya te. Bon yo. Okoya to koya te. Abiga. Merci ma fille. Merci beaucoup. Ndaku. Nakotikala te. Parler. Natia linette po. Misu ekomi yaki mobange. Misu ekoli. Age pusani. Ah, tika biso boya Abiga. Ah. Sikoyo nakotanga age pusani te. Annabelle age pusani. Abiga omoni ba mama ndenge bakoli age pusani. Donc misu ekomi mobulu. Jamais je serais raconté ça à qui que ce soit. De toute façon, personne ne me croirait.
Je te jure, Jacques Mulumba, Mulumba ba Mukendi. Indi. Naki posa alia fumbwa ero, boy sanga nanu ezalaka. Naki posa fumbwa ya ero. Bolobini. Mais oui, vous méritez. Comment on se la mabe na ba maman na oboy? Ezakate. Nale kikuta obota mayo zakakate. Hein? Petit frère azobotama. Yaya oyeka tesko to sange. Yebisanga na abiga. Annabelle koza célibataire au goût. Anna, Annabelle, ma fille abiga koza célibataire au goût moko. Nalalika na lamuki na posa olia fumo ya ngai moko na ba fumo na ngai ya ngawoko. Aïe, koza célibataire au goût moko. Noi posa sala fumo na ngai ya ngamoko. Bah oui, biga, oui. Mama Annabelle, année prochaine on bala au lobini. Na on bala l'année prochaine. Au lobini, na ke ba fête ya bato trop ekoki, ça suffit là. Ekomi tout na ngai ya obala. Te yo yaka te oya na ote na Belgique. Oya te abiga, il faut y année prochaine maman nous azo bala. Abigail Sambu. Mwana bato aduche kapanga. Abiga. Kapanga boko la yo a oyebi. Malula obo manga to sanga nini. Mama Charlie Malula ya ba Charlie. Charlie mikolo ozolalisa bango pongi te. Charlie osilisi bango pongi. Et puis pongi ekosila bango Charlie Malula.
pongi ekosila bango Charlie makasi. Cha mokili eza mabe ya Annabelle, mokili eza mabe. Mpona nini bango kaka mutu babalaka basi kaka mutu bazaka mabe. Jimmy Achoki sort bima na audio na direct nanga, tu regardes même pas. Jimmy Achoki, tu regardes pas. Charlie, mpona nini kaka ba comédien bango babalaka basi et puis basi wana comme par hasard bazalaka mabe. Pourquoi etombaka ke bango mutuka babala basi oyo soki bamemi bango na poto, soki bakomi na poto après basi wana bakomaka mabe. Mais soki bakomi poto nana yoka te comédien moko ke baboyani na mwasi na Kinshasa genre ke mwasi aza mabe, ke mabe yango na boye comportement mabe te. Bakangaka mitema soi-disant, bakangaka mitema bakoma na poto, soki bakomi na poto nde siko bakomaka kobimisa siko mabe. Mpona nini bango ka mutu babala basa mabe ntango na moma oyo wana nanu babengisa bango na poto te? Mpona nini te bamonaka mabe ya basi yango bona koya bango na poto te? Parce que soki mwasi aza mabe, je suis désolé, abomba comportement na ye te. Comportement na ye wana akozala nango kaka na ebandeli tina suka. Mais siko na ebandeli na bango comportement yango ezala mabe te. Bayaka komona comportement wana ntango bayaka na poto nde bamona comportement. Po anini bakofuta ya solo te Annabelle, bakofuta ntango bolingaka bozolinga basi moko mpona intérêt. Moi bolingo eza compliqué te. Morgan Abisso, mon grand frère, je t'aime beaucoup. Basi babala bango te, bolingo ekipara te Morgan. Ekoki koarrive pe ke yo oza na baniveau akini moko mwasi moko boye aza na mwa bamoyen koleka yo. Soki mwasi wana alingi yo Morgan akoki koyede yo. C'est pareil ke mobali moko boye mwasi pe aza na badifficulté. Mpona ezaki makambo ya kala ke genre mobali kaka mutu fa ede mwasi. Non, lelo na baniveau akini meme na bapoto tomona na bandako ebele pe mwasi asala te, mobali asala te pe mwasi azosunga. Mona pe papa abana na ye mais il travaille pas. Ozomona na baniveau akini tomona bafille bakomi bacourageuse pe koluka bambongo banini mazosunga pe soki aza na mobali na ye azosunga pe mobali na ye moni ezalaka nango. Mais sauf que mobali nde il faut zala honnête, mobali nde faut linga mwasi sango na ndenge ya solo. Mingi ezalaka mibali balingaka basi sango na ndenge ya solo te, ezalaka kaka mingi na fond na ye ayebi oyo azokanisa. Ozomona mabe c'est ça, mabe c'est ça. Yango omoni ke bafille bazobima bavictime. Mpona nini olinga po départ eza bolingo départ? Parce que bolinga na kaka lelo te lobi obengisi na poto? Non, je ne pense pas. Olinga ye lelo bovandi bozovivre normal ndenge mwasi na mobali nyonso bavandaka. Apres te mosusu omona ke mutu bolingani opesi ye bolingo makasi aza na badifficulté. Annabelle na biso osala nini? Charlie Malula osala nini? Osala nini yaya na ngai Morgan? Tu vas faire quoi? Oede mutu. Mais sauf que tant ozo aider mutu, ozo aider mutu avec vraiment na motema malamu. Mais sauf que ye azozwa ngo ndenge yo ozozwela ngo te. C'est ça le problème. Ozomona, c'est ça le problème. Parce que kati ya mutu ye moko kaka yebi ntango ozoede mutu eke mutu aza na makanisi ya mabe, papa oyeba nde nini ke mutu wana ozoede wana okende ye mosika te aosuka na nzela to akokima yo, oyeba ndeni? Oyeba te. Ozomona namona bato oyo bakondanaka plus bazokondanaka kaka basi obengisa mibali na poto toyedanaka. Ozomona yango kasi problème ti yango
sikoyo bango balingaka bango sikoyo balingaka bango na nini parce que ezaka bolingo après bolingo nde sikoyo kati ya bango sikoyo tellement ke balukaka intérêt moko boye baya poto basala bavi na bango yango wana sikoyo bakenda nango na bandenge na bango nde bakendela yango bongo mais oyo vraiment bacomédien bomeka kochange comportement na bino tolembi bino na makambo na bino ya bibalabala ya kovanda na basi yango te kaka basi yango moto bazalaka mabe on en a marre bobongola mitema na bino bochange bacomportement na bino bacomédien bolingaka basi bazalaka mitema mabe soi-disant basi wana bazalaka impoli basi wana bakomaka kaka ke Jacques oui mais oui Nadine parce que le problème eza nini bango basi oyo surtout bango balingaka banyokolaka bango kana bolingo oyo biso toyebi bango oyo barapport bapesaka na batele na bango basalaka baémission na bango banyokolaka kaka basi yango banyokolaka bango kaka na bolingo bazala heureux jamais na bavi na bango mais bakoma poto nde nini pourquoi baboya pe yango te kaka bon po mutu nini yo outa poto mama Nadine outi poto okiti kini olingani na mobali après tu vas faire quoi osala hypocrisie yo mutu sovanda na poto hypocrisie eza te même comportement ozala nango na kini désolé yango ozala nango na poto ozomona mais soki lelo bango comportement yango ya mabe malula bamona yango ntango bayaka poto mpo bazalaka na intérêt moko derrière yango bakanga mitema na bango neti ngai o mwasi mabe o nga na nyokoli par exemple o nga na nyokola ye azala na esengo jamais c'est faux boza lokuta bino boza vraiment lokuta po ntango mwasi aza mabe azonyokola yo na Kinshasa anyokola yo te pourquoi parce que place kutu oyo moto akonyokola motu bien mpo moto asouffrir mpo azodépendre na yo eza Kinshasa te eza Kinshasa mais na kini banyokola bino te bayaka banyokola bino na poto parce que bozalaka na intérêt moko derrière yango wana boyeba nini bosalaka mpo sikoyo ale ovandi mama mobala mwasi azonyokola yo osani okangi motema mpo memo na poto ntango ayo na poto ayoki osala émission ke aza mwasi mabe ndumba anyokola nga nazala na esengo te apo bobimisa bacomportement ya basi ya poto ya mabe lokuta c'est faux parce que mwasi na nde toza boye soki oza makambo mabe ozalaka makambo mabe osala hypocrisie te ntango ozokita kini motu wana koyeba comportement na yo oyeba comportement na yo yo zuwa wana meme apatika kini oyebaki yango ke fille wana tolingani na ye me aza zuwa oyebaki yango me na kini ezalaki normal me ntango bayaka poto ezaka su normalité zuwa wana basipota yango su te yo kokita kini ntango ozokita kini azotambola na yo partout alingi nzinzi aleka te ngungi aleka te fourmi aleka te parce que azobanga babotola yo akosalela bazuwa dernier zuwa kutu ata kolela akosalela bazuwa vraiment na niveau moko je sais pas comment koexplike yango bazuwa mpona nini mpo asa azwi mutu mosini ya poto donc alingi kutu oningana te obouge te ata okende kutu oriske na toilette akende otika yo parce que azobanga okotambola te okosala eloko te nyonso bosala na ye me ntango bango bayaka poto yo sikoyo ozongisela ye zuwa wana ya banda osala elo na kini yo mpo olingi aningana te par exemple abima te akenda babar tout le temps te bozala na ye bakomisi yango sikoyo monyokoli ozonyokola ye ekoma sikoyo ke torture soi-disant ya bango ekomaka torture ya bango ekomaka torture bato maboke
ya bango ekoma tortue mais bango ntango basala bandeko na nga okende pa vacances na kini boye balingi obima yo moko te apesa yo petit na ye moko otambola na ye alingi obima yo moko te il faut tambola na petit na ye po petit na ye faut surveillaka yo mpo nini eza nini abanga kopedre yo azobanga kopedre ozomona mais apesi yo petit na ye botambola na petit na ye akolinga te yo ozala yo moko bazuwa ebele zuwa wana akoki koboma mutu mpo na yo mwasi na ye ya poto ayaka poto akoboma mutu mpo na yo bazuwa wana me ntango bayaka poto yo meka kosalela ezuwa wana ekomi torture ekomi yo ozonyokola ye me kasi mutu na mboka na ye ngai ono ya kini esika yo vanda osalelanga bazuwa pesi nga peti na yo natambola na ye sikoyo bino bolingaka sikoyo ale ntango bayaka poto kosalela esuzuwa wana te nde boza bokomi na terrain netre donc poto nde sikoyo baza yango neti terrain netre kua donc moto na motu sikoyo akobouge na ndenge na ye moto na motu sikoyo akosala vie na ndenge na ye eza na sens ata moke te eya na sens ata moke te ale bakoma tomonaka na baémission bato baleka balobaka ke bongo soki nazalaki na ngai alaise te bongo soki nazalaki na kimia te bandoki kimia yango bozoluka wapi na poto kimia yango kaka na poto eloko nini yango ezolobaka ebasi mpo bazalaki na poto ntango bakokita kini ozali kotya bango alaise okolinga mwasi ya poto okita kini boye bambanda ebele kimia esiko ezalaki wapi baboya bino suka nango bamemaka bino na poto ti tala na yo oyoka kanda pamba aya oyo sujet vraiment eya olobisanga mabe natika banyokolaka bino na poto kaka bino nde banyokolaka na poto na kini te mpo na nini mpo so balobi na oke il faut olanda ndenge yo bokomi couple siko na poto bovivre ndenge nini couple evandaka na ndako lokola bino bolingaka bongo te lokola bino bolingaka liberté donc liberté wana sikoyo yo na ndenge ya poto ale ekomi torture mais ntango mwana bato azouta kini azouta poto azokita kini mais bopesaka bango bapeti batambola na bango okotambola yo moko te fo tambola na peti na ngai bino bozalaka bongo bato maboke bozalaka ndenge wana il faut tambola na peti na ngai peti wana efa surveillaka mare partout bozokende mare nyonso bokosala soki kaka kuna ndenge ezalaka basisi tournage mbala moko boza api abengi peti boza api oza place boye mbala moko balandi wana eza nini okita kini boye oza na liberté te parce que mobali il faut protéger yo akobanga mais mwasi moko te auta poto akiti kini aza mobali na kini abengi yango torture mwasi moko te alobaki banyokolaka eza banyokolaki ye yango ta mosusu akimaki na ye bandima yango parce que ezaka bolingo mais ya bango ntango bayaka poto bandima yango te kosalela ezuwa te kolandalanda ye te tika ye na liberté na ye azala na bana na mike wana azoluka vi na ye mosala na ye eza yango wana donc na poto siko bakoma siko koluka liberté malulu oza api zonga nano bokanisa makambo osala bato bateatre nga oyo akoyina ngai nini na ye ngai naza nanga kuna te naoloba na ngai parce que bino ntongo boleka na batele bolobake bosepelaka na comportement ya basi yango te oyo babengisa bino soi-disant na poto mpo basi wana baya mitema mabe basi wana baya bandumba mais boyebaka oyo ya bino bacomportement na bino bosalaka ya kindumba na bino ebatamaka te mutu nyonso tu ayebi yango na internet ke kinganda asalaki boye l'autre ela asalaki boye oyo mosusu asalaki boye tata wana asalaki boye bayebi yango ya bino soki ebimaka na poasa mpo bayebi yango boye bowangana mpo boza bato bokomaka bascenario na bino boyebi ndenge nini ya kolongola likambo yango bowanganaka mais na logique de choses bowangana na bino te parce que bato nyonso bayebi vérité na bino bato nyonso tu basi bacomprendre ke eza baprojet na bino vraiment eza mawa eza pasi
po soki olobake ngai bazali konyokola ngai soki nazalaki à l'aise te anyokoli nga mingi naza pe na famille naza pe na mama naza pe na papa akonyokola nga mwasi anyokoli nga mingi nakoki na ngai te na bimi boza mitama mabe konyokola nini wana ezaka wana konyokola nini ezaka wana banyokola bino na nini banyokola bino na nini monyokoli wana na kine ezaka normal mwasi apoto akita kine aotrouvant normal ya bino nde so boye poto ezaka su normal te boza na posa mapapu bopumbwa bomema poto na mitu na bino bokoto bobima bobeba bosala boyebani bosala te boyebani bosala te yango wana bozosuka pe wapi bozosuka wapi basi yango baomema bino na poto bozoboyaka bango eske bozokata bango maboko bokata bango maboko te esika yo vraimen mayele ya moto esuki esika nzambe abandi nzambe azopesa plus kokoleka omona pena ke non boboyani na motu me bomoni pena délivrance moko banda mokili ebanda olika ndombe okenda wapi olga tikanga na akanda lelo na niveau moko ozo na idée te okenda wapi olga olala pona soki vraiment mobali oza na bolingo sincère bakoma kaka bakabwani na mwasi akomi partout kokelobaka na banganda fi wana ndumba fi wana molaso nakangai na mibali bose defandaka na banani boza na problème na banani bacomédien bose defandaka pourquoi soki bovandi boloba malamu te mpona nini boloba kaka mabe. Armel mon fils, ça te concerne pas, tu peux sortir. Mon fils Armel kotala ndika ka mama te ya bima bose defanda na banani bino ba comédien ya kofinga ka basi erne surtout bandumba kaka basi ngo mutu bazaka bandumba papa kindumba ngo na Kinshasa omona ki yango te to mama bomona yango te hein bomona kindumba te bomona kindumba yango te parce que ba fille ebele so bakitikini bokanga bango poani bopesa bango ba petit batambola na bango poani po boyebi ke fille soka auti kini auti poto misusu bazaka aye kosala vie aye kosala ambiance na ye mais bino ezaka torture te moi ça poto moko aleka jamais na télé à se plaindre aloba moi si moko te na poto aleka asali émission aleka ke mobali ya Kinshasa anyokolinga torture alingi na bima te alingi na bouger te vraiment nazalaki na kimia te moi si moko te misusu kuto yebi to tanga bakombo te ozo uta poto ozo kita kangeli yo na chambre ye moko azolambela yo azo kotikela na chambre obima te pona nini azobanga toyebi ebele edo flash 4 fois flash nebi siot na yindisi kaka misusu toyebi outi poto ye okitima na bakopi na yo ko moyo mona na bakopi na yo eza te parce que mobali akangeli yo na flat na ye obima te oningana te okende sika moko te soki olingi obima obimi na ye nzela moko oyo eza torture te sikoyo basi ya poto bandima yango mpo ya nini parce que ezaka bolingo ti parce que ezaka bolingo ezaka torture ti eza torture yo uti na opoto okitiki ni vacances oke vacances mutu moko akangeli yo oningana te osala eloko te obouge te eza torture te est ce que mutu moko aleka na télé ase plaindre naloba ke wa genre ke wa nazalaki à l'aise te tout bazali kokangela nga na bachambre nabima te eloko moko te nani aloba ya bino ka nde mutu ezala mabe soki boye bapoto yango soki bapoto yango mpe boya poto yango boya basi yango babengisa bino bokabwana na bango
lokola bango banyokola bino bozalaka na esengo te na mabala yango sikoyo lokola bokoma libanda esengo yango bozwa wapi? Mais oui, justement, mais sikoyo viens vraiment, viens Roger na oye bandeni. Viens Roger mobali kitoko. Bonsoir. Oye bandeni nini yaya? Oye bandeni nini? Bakini wana batu msu bakendaka ovani na poto boye ozana kimia te ta mususu outi na problème moko ya divorce moko vite fait. Divorce mo boye na poto olobi okepe manakini na ba shock wana na makamu surtout wana mutu okute na mutu mo pesa bolingo ya lokuta na niveau moko okangami bolingo lokuta okangami tant on comprend que yo lingi ye c'est fini a commencer à esprit na yo a commencer à esprit na yo makambo il faut essayer là eza mabe toza bandeko na bango abasi to bandeko na bango abasi même si basala musala moko eza ke baleka na télé mais toza ba ennemi na bango te ete na biso na otya nga na se mais na oloba na aka parce que tolembi mwa mokie quoi tolembi mwa mokie trop c'est trop hein trop c'est trop trop c'est trop car bango ne trop vraiment c'est trop c'est trop kaka bango nde banyokolaka kaka bango nde banyokolaka basango bazalaka mabe bakomelaka mabe na poto na Kinshasa basango bazalaka mabe te oh mais non makambo na oloba mwasi surtout oyo alinga comédien na kini ayebi yango ayebi soki okiti kini comédien kolinga jamais tiko yo moko azwa petit na ye moko bo apesi yo botambola na ye ok vacances na kini boy azwi petit na ye apesi otambola na petit na ye atiki ozala yo moko te akopesi o petit na ye il faut botambola na petit na ye ntango ozolamuka otya makolo na se petit na ye aza wana il faut otambola na petit na ye bapeli na yo mosusu akoma korappele yango oza nani obengi mwasi na nga ça c'est akina mais ye aya koto oyo alingi so osala ezuwa te akomi kolakisa oke ye aza moto ya bato ye mosala na ye asalaka fo azala bato pembeni na ye ye mosala na ye asalaka il faut bato bazala tout autour na ye mosala na ye asalaka nzambe na ngai ya noko ale bima na yo noko ale bima na yo noko ale bima na yo na direct na ngai deba moko ezali noko ale bima na yo mon oncle bima na yo nalula makambo na oloba bayebi ntango bakoma na poto non nga na moto ya bato nga nasalaka moni naza moto nasalaka makambo ifo nazala na bato tout autour na nga basi mibali ifo bazala pembe na ngai mpo monika mosala nasalaka donc nde eza na zuwa ifo olongola zuwa kosala su zuwa te mwasi mosusu to komona ngai na ye aza mwasi na ngai te bato mosusu baza baoyelinga cope donc akomi kolongolo babiloko nyonso ye abandaki kosala na kini bazuwa nyonso ezali kosala na kini akende tournage boye yo kaka ozobendaki kaka chemise kaka boye bozokendaka na ye tournage akokende tournage boye kaka yo wana bazwa kiti batiela yo kaka oyoki nzala bamelisi yo fanta gato il faut ozala wana okende ndeni so olingi okende ville kende na petit na ngai oyo bango ezalaka normal ya biso na poto ezalaka normal te Karine Amouli ma copine privée bisous bonsoir maman si j'ai ya ba comédien te Amouli de moi ma copine non eleki bofinga basango bandumba me boyaka ofingela bango bandumba na poto bomonango pourquoi bofingela bango bandumba na Kinshasa te
Pourquoi? Bakoma bandumba na poto. Bokanga mitema po boya poto hein. Mais poto ngo pesa paradis te. Boya bo sala nini? Misusu kuteyebi bana bazwa mikanda musala bakoka te. Eyinda kaka makopa. Bazwa mikanda bakoka kosala te. Mapamboli bolongola na mituna bino boza beni te. Bokozalaka pe jamais beni na ba vie na bino. Na olakela bino mabete. Me basala mabete na muto asali yo malamu. Batu mobimba bazala reconnaissance. Ata esi jamais bakovanda ata esika moko ba reconnaître malamu wa batu. Ata ya moko. Basango ata tozaka mabe. Ata basango bazala mabe. Ata basango bazalaka mabe. Me malamu ata moko ezalaka. Bolobela yango te poani. Je te jure. Donc, bazora pena basi bakomi scénario na bango, bakomi scénario na bango, premier épisode. Donc, bakenda nango penza premier épisode ok Kishasa, bolingani. Deuxième épisode ok sous vacances. On me met les bilamba, on me met les babiloko. On a deuxième épisode. Troisième épisode, tango ozonga lisusu, ale tango oya komo yebise ke moni ndenge ezana vraiment to yaka poto. Quatrième épisode aye poto, fin, film esili. Film esili. Et puis tant que ça la fin, on a film esili. Alingi yo soute. Alingi yo soute. Okomi mwasi mabe. Soko alinga kende sika omonyango clair mingi te. Soko lobby ayebisi oke. Ozo torturer. Ana kimia te. Tant que ça la ba émission bolo ba ke ba torturer abino. Torture yango ezaka ya nini bolobaka? Bolobaka. Bino kindumba na bino ebimaka tina batele. Kindumba na bino bato bamona yango tina vraiment boza biso kutwa basi mususu osa kindumba omona na tate. Bazoye bakutu même pas que oleka kiawa. Mais bino bosala kindumba oleka kiawa bamona peno sala kindumba awa oleka kiawa. Obina mona batu baza babula. Na mona mibali bazaka bandumba mais l'autre est là. Mama. Na mona batu bazala bandumba. Siko pona nini yo ndumbo kuta ina ndumbo zoko kwa kindumba ya mwasi wana te. Soit disant que mwasi wana zaka ndumba. Soit disant que basengo bazala bandumba. Soit disant. Flash nangai. Faut te zaka ya mwasi te na expliquer on a débit. Ceux qui basent à poto baedaka mibali ya théâtre ezaka par amour. Olingana mobali na yo moko azana ba difficulté même na poto awa ezalaka. Olingana mobali moko bo eskizanga na tanga na ndaku na lambala ngai donc bomoninga na moi t-shirt na ngai je prépare. Je suis en train de préparer. Olingena mobali azana ba difficulté et deux flash na ngai même na poto awa. Tom ezali pe ebele kutene pe na mbali moko bo kutena edo moko bo edo za ba difficulté moko papa o aider mwasi nzamba sala biso bongo toza ba mama biso bato botaka bino bolingo wana tozala nango na bo mama na bolingo na nyonso tunza bapesa biso tozala na bolingo wana. Yango moni ke mama nyonso aza penda mama aza na motema bo mama azaka motema malamu. Azaka motema malamu toujours. Okolinga muta souffrir. Okolinga muta souffrir te. Ozomona. Soko kuti mutu na difficulté oko aider ye o aider en tant que maman ozo aider na mutu miteli koza mwasi mutu azo souffrir o tika muta souffrir te. Donc bo kondana ka ba fille wana te o bazaka ke obengisi mutu na kin oye na ye na poto bo kondana te ezaka bolingo ezaka par amour.
Après, ça dépend maintenant la personne. Oh, yo, zo bengi ça. Téléphone n'a déchargé. Vous avez un charge. Et au 4. Tony? Vous avez un téléphone n'a déchargé. Yaya? Yaya? Fais-moi un chargeur là, s'il te plaît. Hein? 5%. 5%. Voilà. Tozongi. Basi basala nini? Pesa petolina biso. Nabi te pesa petolina binoba. Mais na lo bango kasi. Ah non, pas du tout. Non. Tu es seulement... Dans tous les cas, je suis très très hétéro. Dans tous les cas. L'hétéro de... Siko eloko ekamwisanga malgré nyonso oyo bazosala biso. Malgré nyonso oyo bato ebele oyo basala bango mabe. Mais basango bazokontinue kaka kobengisa bango. Eloko ekamwisanga yango wana. Bazokontinue kaka kobengisa bango ole batika na bango. Mais oui, mais toli yango topesa ndenge nini tant que na bakundinga loba te. Botika bamama tolingana na poto tolingana poto na poto. Bozoyoka te. Mais j'ai adoré cette conversation. Hein. Mais là, ça... Tolingana poto na poto. Hein? Tolingana biso poto na poto. Bandimaka batu te. J'arrive. Balobaka merci te ma copine de moi. Balobaka merci te au contraire kutu. Soka vandi na bar aza kofinga yo ndumba. Soka vandi na esika moko azana basi mususu amimoni ye danger. Azo finga yo, malamu kuta finga yo. Malamu ata ya mukie pona bango ezala te. Mon ami est parti. Eza nango te. Pression passe partout, mais... Mabe na mabe donc basi yango bazala na bango mabe kaka mabe. Malamu ezala te pona bango, malamu ezala jamais. Jamais. Baza batu mabe. Eloko esala pasi, omona pinaki oide mutu mo boye. Après mutu yango atan vraiment a reconnaître ka malamu non so boso la bino mibale. So boso la bino mibale azo reconnaître malamu na yo. Mais ce ka komi na milieu moko boye avani na nganda to na banganda ntaba to na restaurant azo loba mabe na yo, ça fait trop mal. Trop mal. Trop mal. Mais bo continue kaka kosala yango. Nzambe ayebi koma azoteya bino. Nani yango mbeya. Nani mbeya. Amuli na moi. Nebi so bango baleka na bambeya ti. Baleki na bambeya yaya. Arobomela o ba relation nyonso okenda penza kiniko oza ba relation zana bozana diminuer télé pardon. Qu'est-ce que tu veux quoi toi des huîtres? Okozana ba relation na ona kin akobomelo ba relation nyonso. Donc ce qui obimi par exemple obimi tango ozozonga telefone na yo na maboko na ye abani kotala nani abengaki yo oyo nani wana nani akomi ko rappeler batu nyonso bengaki yo.
On les a torturés, hein? On les a torturés. On les a torturés. Pour la banque, c'est normal. Pour, voilà quoi. À se protéger. Et là, on a eu à vie. Il y a poto. Bah, me mène à poto. Bon, aïe, bah, ni on s'en a mouton, on me mène à poto. Bazaka na zuwa moko amuli na biso wana idete. Bazaka na zuwa moko balokuta. Pour vendre ne pensa boye. Abaroloba no ke on a ke soirée te. Siko nazo kama ti lelo ba fille bozo continuer ko bengisa batu ya maboke. Ba fille bozo continuer ko bengisa batu ya théâtre bandeko nanga. Eloko eko sila nango te. Boloba te ke oui, bino pe bo bengisaki, batu musu ba bengisaki, biso pete te. Tozwa ka mayele, yoko zo mayele pa muninga na opeti. Ke omoni pe muninga na wasala ki boye, ozwi pe mayele. Comment bako zo ka mayele te na nyonso ezoleka na bomba ndambo oyo ba bengisa bango na poto. Bozo ka mayele te. Bozo mayele te ha. Bolingi nini bo sisa na batata tisu na kin boya na bango na poto. Suka muli na biso. Bolingi bo silisa bato ya théâtre nyonso tu na kin boya na bango na poto. Boya na bango na poto après ba boyi ba bengisaka basi na bango na Kinshasa. Pour plupart na bango nyonso to basi ba bengisa. Bazo sala retour. Bazo zonga Kinshasa. Donc ba fille à Kinshasa selon bango baleki ba fille à poto. Yango bazongela kaka. Na Kinshasa parce que ba nabi soki boso bengisi mobali oye poto olobi mwasi wana ndumba boken ko sekate obi bato ba théâtre bakomo sukisa batu mitema bakomo to sukisa batu mitema soki ba bengisi na poto oye poto soki mwasi wana bengisaki yo aza ndumba soi-disant aza makambo abe torture kimi ezate bakomisa yo esclave. Po ani bozwaka basi musu ana poto te bokendaka kozwa kini pourquoi na toki na kotoka bokendaka kozwa kini pourquoi parce que bomonake bafille ya kini baleki ya poto moni bino bo continuer kaka koketala basi yango ya kini ozomata na avion oza na problème na mutu wana na ntongo azokoloba azosaka moni avion wana ekokweya pena bato surtout babiki ka yo biki te bo continue osala mabe loka bino boza champion bozwa diplôme ya kosala bato mabe bo continue na ba oyo baosala bato mabe. Lelo na desidaki na loba parce que trop c'est trop. Ko critiquer partout, ko finga partout. Tant bozo finga basa ngo bandumba, bino ba bandumba te. Bino ba bandumba te. Mon grand frère, laisse tomber. En colère. Ami, t'as compris? Bino ba bandumba te, bino bo finga batu bandumba na ba bar eska bo vanda wana. Ba bandumba te. Ya bino kindumba. Boza ba professionnel kute mona na miso ya batu. Mais oui, Braken, ya solo. Yo mutu okoma motema moto mbai no ya poto. Soka ye poto kaka ba problème bandi. Ire kana ngai okenda wapi yango? Yo bongo okimangai. Basango basala mabe kaka na poto tombo koma na poto nde basi obi ke kutu ezanga batu mususu pena bavanda na bango mpe basali émission balobi ke torture bazalaki konyokola nazalaki à l'aise te kimi ezalaki te banani banyokola bino est-ce que bino mudi eza banyokola bino kutu na ebana ndeni mibali basengaka permission te lokwa bino bosengaka permission ndeza mobali mususu alinga kende fete
toi nga kende awasala eloko mo balobi pe chéri na okende place boye samedi na oza place boye bino bosenga permission bino bosenga permission banyokola bino bato banyokola bazala lokola bino Kinshasa ekoma lokola mai olele olamuki lobi okende kino ke kit baomona mpe ozosala bateatre mpe ozolata bien oza propre mutu banyokolaka azaka ndenge wana oye owumeli te bapesi yo mokanda mutu banyokola azala bongo mutu banyokola azala bongo. Botika kosala baventure bosala wana mpo bareponda bino te batika bino bosala baventure koloba ke obongo soki bana na ngai lelo bakoti na internet bamoni makambo wana ke papa na biso batie na internet bosala buzoba onka na internet buzoba bino bosala eza na internet te eza na internet bana vraiment ti bana na bino ntango baza bana mike bayebaka ntango bakola bayebaka ke boza bato ya buzoba bayebaka mpo mama oyo konyokola wana mama amema na poto nde aza na bana te aza na bana na ye ntango yo onyokoli mama wana aza na bana te boya poto bokoma kobaluka bofanda na nga moko na oyoka mutu moko alobi susu o avandaki place boye alobi boye eza mabe obofandi bozwa kutu minoko na bino bofandisa ngo nye bamema bino na bapoto ofele ya ni yaya ni leki ni oncle ni tonton boya poto na enfant ya famille te ale bondima yango te oh bondimela yango te sikoyo neti babino bato mosusu boya poto ndeni boloba bino bato mosusu toyebi oya poto ndeni na mbongo nini ya $50 $100 bafutaka okangisa yango mokoni okangisa mbongo ya poto wana mokolo nini mpo ya poto na mbongo ya nani ya yo oh bamemi na poto olingi ondima te petite na ngai tania bayaka ayebi baverité ebele ata bowanganaka esika bovanda wana bangana na bino ya mike wana bovanda wana bolobake amemanga na poto te nga momuna ye na poto ndoki na mbongo nani ya koko na o oya na mbongo ya poto na nani poto oyo oya na mbongo nani loba yo moko ovanda bokangisi 9000 okangisi 9000 to 10000 oyeli poto so 7000 so 6000 na mbongo na yo baventurier bokontinue kosala baventure omoni bino ha ebele bango koma kolala kolamuka te mpona mabe oyo basalaka basi mosusu balelaka ti lelo ozotambola makambo ezosimba su te oyebi te le pourquoi parce que bolingi kozala bosenga merci na bato baede bino ti ne fiske ata merci oyo ya pamba oboni bokosaka conscience na bino moko conscience na yo moko esika ovandi mpo ozokosake amemanga te na ya potonga moko mais ozonyokola torti morale ozonyokola molimo na yo conscience na yo ezokosouffrir mpo ozoloba lokuta oloba vérité te botika bacomportement na bino tolembi kofinga basi yango bandumba tolembi epuis basi yango so baza bandumba ok siko bongo bino kindumba bosala ka bazongisela bino kindumba bino bosala kindumba mobo ya sali te eyebanaka ote mwana mobali baoseka bino mpo anini autene kosala bétise mobo surtout bana na mike wana respect eza te bolobake banyokola bino torture anini ya nini torture ezaka nini so mwasi osela ozwa obengi yango torture parce que ntango bokoma na poto boza na posa ya liberté moko boye siko liberté yango bozwa yango te visa indéterminé bozwa bavisa yango bosala nini bavisa yango bozwa bokontinue kosaka maboki wana tozomona na bachaîne wati na bayoutube bozwa bavisa te bazwa bavisa yango bapesa bino donc ça veut dire que bokabwana na basi oyo bazalaki kokanga bino sikoyo bosala nini baventurier j'arrive hein? Oui, c'est gênant. En tout cas, à deux, t'imagines le nombre de possibilités. Mais je veux pas de ça.
Je veux faire l'amour comme une femme. Je suis une femme. Je suis une femme. Alors, il est comment ce type? Il est bien au moins? Oui. Allez, alors. Il est tellement génial. Oh là là, ce que j'en ai envie. J'ai des trois. Oh. Serge Mayala, okenda piango. Pire petit Alain Pela. Mayala ya ba Serge, obwaka mochwa. Hein? Okima biso ka boye mabe ha. Benga su mochwa te, mobulu ya. Zongela biso talaka yo. Mabiala ba Serge. Obenga su mochwa te. Nga na opesa na nga conseil na ba o nusu ba bengisa mibali na poto. Na opesa conseil na ba oyo batikali no na Kinshasa balingi babengisa mibali na poto. Mama Botika. Botika. Ngai na pesi conseil. Oyo ayoka nga ayoki na ye. Oyo ayoka na ye te ayoki na ye te. Ayoki na ye te. Baza na bango ba comédie ya malamu bazali. Ya mabe pe bazali. Mais plupart na bango balelaka monyokoli e basi yango banyokolaka bango kaka. Basi yango banyokolaka bango kaka. Nanu na mona na ngai te. Oh nazalaki na nga bien mais ezosimba te. Mwasi boye bino bozalaka banyokolaka bino banyokolaka bino. Bino bonyokolaka te. Bino bonyokolaka te. Kinduma onyoso bosalaka bino basi yango ya bino ezaka torture te. Ezaka normal bino bosala kinduma po bino boleka na media. Po bino bosimba caméra. Yango bolobaka ezaka normal hein. Bino wana eza monyokoli te hein. Ofanda na mobali aza en marié boza vie en couple. Mais ba publier mobali. Ya torture te hein. Ya bino ezaka torture te. Ya bino ezaka torture te. Kaya bato mutu ezaka torture. Banzela mususu hein. Nzamba yebika pourquoi élection na banzela mususu bo. Ezaka torture te. Ya bato mususu nde ezaka torture. Ya bato mususu ezaka torture, bino ezaka torture te. E normalité. Yo zoboya mwasi oyo aza ndumba poke no bala oke bala su ndumba. Likambo vraiment na boso na koloba ngo. Yo lobi ke mwana mwasi wana azali konyokola yo. Mwana mwasi wana vraiment ataki nga l'aise te, azaki konyokola ngai, nakomaki lokola esclave, basi ya poto, banyokola mibali, boye papa mwasi oyo kobala yo ke ozo kobala, mwasi oyo ozolinga obala azwa diplôme ya kindumba. Aza reconnu na ndumba. Aza na diplôme na ye, aza na diplôme ya kindumba. Mwasi ozo kebala. Sikoyo na oyo otiki. Soit disant aza ndumba oyo kutu kindumba eyebani nango te. Na oyo ozo kende kobala. Oyo aza ndumba professionnel, azolango diplôme. Asilisa na université, asilisa na IPN. Aza na diplôme, azali kutu ya sala graduat, sala licence, asali vraiment nayebi nini asali te. Ayeti na bapoto pona kosala soki nini. Plus que ça. Na kindumba. Osalisi ko nini? Komo okokima mbulu okoti na ebale. Komo okokima mbulu okoti na ebale. Komo? Omoni ke makambo loba ke eza lokuta? Parce que soki pena mwasi wana bozaka na ye azaka ndumba. Ongo ke no bala su ndumba te? Ongo luka te na église. To oluki fille mon sérieuse. Yo oke ko bala les oiseaux de même plumage. Po ye wana susu bala bula. Ozo bala na bula. Yo continue ko finga kaka batu na babare siko vanda. Omoni on a répondre yo na direct. Continue. Continue. Batuma B. Batuma B. 2 cm par minute, cet enfant. Dis donc, tu me stresses. Ok, d'accord. Nana monate, yo mobile ozoboya bula.
soit disant basango bandumba bokende kobalaka susu bandumba po bango na bobali wana bazaka mpe bandumba boyebi te si boyebi surtout oyo mosusu wana mpe mwasi oyo oke kozwa wana abanda na yo abandaka na moninga na yo ti akomi ya yo boyoka mpe soni te boyoka zei te. Attention, je suis en direct là. Oui, personne. Boyoka na bino zei te. Te malula na otia na sete. Boyoka zei te. Boyoka zei te. Oh. Boniko? Vous changez l'été.